Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Vunda vanafulu kono kwani kuka. Kundi a kuman. Lu susumuka in kanama ni mukunda lukundantin. Kundi anjitu suka tatafu malongo Fumadibu. Kulula bok. Tosamba munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tufukamane ye tufutulifundele matondo kwange tata sedia mvangi kwa mfumo wetu Yesu Kristo ye kwange tata Simoni Kimbangu kianga ni mpevi ya nlongo nsadisi kadi nlemvwa kusikila nga muntangu yika imani ye kinkuikisikia kumumbandu kambandu unu kianzole musabala fukietu mukonso kianzole munkokila tutombukanga kumongo mbwabananu
imongo wa Yerusalemi mukuzilonguka mansweki emampinda mangetata mwanda velela butu solele bueti mona mampasi emansisi mena kuntwala bila kiena ndangu za wonsono ukutulwengi sanga pasivoto zaya bwetu fotidiatila pasivo elumbu kya kubu kya lembi kutubuila tuizedi yentima metu mebi faye malonga mampavala fuluzamo mumadia makimwanda njandu kulu yentsuku sunu ya programeto tulombelenge kibeni watu diatisa bonso bonan lemvo yezola kobenu batatu banlongo muse mwana yetata mwanda velela Intsambo za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito yeuntwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Mukunda lukunda ntini. Lukulula moku. Baluka kulubakala nolo. Na komba tata mwana peut-être mo santo toujours ça la rappel tu es dit que ba téléphone na biso soko kangate o tsango na mode vibraire pour être déranger te pour to kota mama na likambo et distraire batute na komba tata mwana mo santo papa Simon Kimbangu tano nyonso tozongisaka matondo mingi ndenge obatelaka biso na bambardi nyonso ezoleka oyo mpe tokutami nango bamiso bazalaki na elikya ya kokóma kasi bakomi te biso batokomi eza teke toza malamu te na bolingo na yo na mawa na yo yango ekomisi biso ntango oyo tokosalaka mwa rappel nzambe na biso ndenge olobaka na biso na 2004 on a fait papa Tantu azali papa Wumba fait papa Nzola Nsonge na ngai olobaka ete tata nzambe basalaka rappel barapelaka nzambe nango papa na mai malekaki mokolo mo yenga eningisaki mutu nyonso kasi lokola tata Limo Santo
likolo na yo nzambe mosusu aza te na nsima no mpe nzambe mosusu aza te ndenge ezalaka nde totangaka mwa balivre lisumu oyo babwakelaka satana na mabele bato batatonaka kasi yo moko olimbolaka yango na nzoto papa na ngenda epa papa yefa tunaka yo boye tato limo santo lisumu nini mpenza oyo babwakela satana ana mabele réponse ezalaka boye ozongisela ye papa yefa aya kotuna mutuna na tata nzambe posane ezalaka ye aya kovanda na se awa potanga moni océan principal ya monene ezali alulaka yango akenda tata nzambe alobi tata nzambe na ye epa na yo soki okopermettre nga nakitanga na se nakesala base na nga na océan tata nzambe atali te kende epa ya mwana lucifer ayebaki teke mwana mpe azalaka akamwe aye ayebisi bamampinga ya banjelu omwana mpe azalaka awa donc apres tata nzambe mwana nga troisième bamampinga balobi kende kaka akepa ya mwana apose mutuna wana nauti epa tata alobi nanga naya epa na yo mwana alobi na etango ozosowana tata nga nazalaki wana mena mutuna na yo yake vanda se owana eza ngai te estce omonaka mai ndenge sababu mpanga za nango abinamonaka wana nde molimo santu wana donc question na yo kende epa molimo santu otuna ye mutu akopeso nzela lucifer azongi epa bamampinga basoda atomboki alokoma ngana kasi apetela nzambe ngai nzoka mwana azali na ndimi naza troisième mais nzoka molimo santu azali na okende te basoda nyonso batombokaki bakabwanaki na biteni misato esika ozalaki tata molimo santu otalie yo olingi otya trouble awa obengani vatan longo na satana ntango obengani aye kobwakama na se atali mabele atali likolo ya se defi yo nzambe likolonga na se tata molimo santu lucifer yo moto osala ye ta bovandi kuna na liloba oyo alobaka yo likolonga na se bovandaka bino misato tata mwana no tata molimo santu bole poto prouve ye il faut tosala mutu yambo kitaka boya kosala papa adam lucifer bopesika 50% ya pouvoir bole poto prouve ye il faut tosala mutu bosali papa adam bopesa 75% ya pouvoir yango alembana papa adam toleki kuna nzambe na biso ezaka rappel elokoloba satan aleki yo te ya mibale na 1961 oke na israel okomi kuna maministre ayambaka yo alobi na yo ete biso avo tondimaki ozali mwana tata simo kimbango 3 ans mvula betaka te abi d'accord ozongi okeyebisa bambuta okena bango konso bapesi ngai ava bayamba biso tobetisa mvula 3 ans mvula enokaka awa te na israel biso eloko ezangi biso bajene oye tolanda bien toyebi bapapa ke baza banzambe na tososoli bango bien te kososola bapapa baza banani ntango ayisi bambuta batani sasu papa mfuma longo yo kokosa biso te biso kokota beko te mukumba na eza yo biso zolala yo betisa mvula na yo bajene oye mvula ebeta to ebetaka te ebetaka kuna na Syrie liba partout mai etondi bambuta basosola oge wisolo oyo nzambe molimo santu bandimaka biso tata molimo santu sosolisa biso
tobike boza banzambe mais nato social binote na yango papa obetsaka mvula na mabondeli te oli bamuta bakota beko bamuta tema basosolaka bayebi yo balobi papa wana eza mokumba na yo oprouvaka bango kete nga nazali mwana tata molimo santu nzambe molimo santu ngai obetsaka mvula kino bandemaka bisolo makambo ebele atoyoka na monoko ya bambuta ndenge bakumisaka yo kuna mpe batambusa yo israele mobimba bilembo oyaka nango mabanga misato eza wana tata simo kimbanga kyangani oyo eleki kuna na ngola papa Sonia Nzila semaine kule alobi na biso boye acteur a film akufaka te bokomone netali na okufa me akokufa te parce que ye ayebi ndenge abongisa makambo na ye biso mpe eza bo bajene oye tatu mosato biso obangi eza te nkamba de wana biso toyebi yango te ndakisa eza nini na 2003 totamboli basita totamboli oke Kinshasa oke Angola tango Angola oyo kutaka kuna tango pesaka mokongo barefula yo barefulaka ye te bajene oye papa tango apesaka mokongo bablende ye aya na 5 kiloti eyebani nzambe na biso biso papa 1 loko basali nkamba te biso nkamba ezaka moko ekutsapeka moko liba koko ekutilaka ndenge wana basi okita awa mpona biso bayindo papa obikisa biso bato mwindo papa nkunda mano mundele ayebisa ye na métropole beau-frère ya ngai oba bota na grande sœur américain monsieur Blatine aloba patron na ye tango atuno kikundia yo sama ngoma ne abe ngaza kimbangisi abe na bureau na ye alobi na ye biso bamindele biso tokosala epa na bino bayindo nzambe na bino ezali tata Simon Kimbangu yende mutu akolongola bino banda miso mais lokola azana mbongo belalobi mais ngai monsieur Blatine nakosala epa yo kikundia te jamais bajene oye nzambe na biso osang na biso tobondela makasi papa sunga biso bitumba wana bitumba nzoko na nzoko shimbiri akotaka te yo moko za wana ndengo sana na Israel bambuta balobi toyebi yo betsa mvula ebeta to ebetaka te tata molimo santo kuna pe ndenga tuchi tolo abunisa yo monifam babunisaka ye na likolo abunisaka yo obwaka ye obongoli ye pour Lucifer ange de lumière azaka na beauté metango bwaki au déformé akoma diable lokola tutaka tolo yo nzambe likolo ngana se le polandi aw papa kanga yiga kuna yako chena boloko no awa otalaka ye na premier poste soko che musika danger kozala kanga ye wako che aw ma bon la biso papa azwa bata mabe esa ma bon la biso to kolonga kuna to sosope yo ozali nzambe molimo santo bana likolo obwaka ye okitse aw apo landi ye oprouver osali Adam na pouvoir makasi akora Dante olakse nako lakisa yo loko azotuta tolo nzambe na biso bona biso bitumba wana nengo vandwana soki lelo olobeke lelo bazokanga maboko na makolo eko salim parce que sani likolo epesa melayo sena likolo nkolo yesu apesu yango okangi likolo na se okangi likolo ofongoli na se ofongoli likolo ndengo vana na nyonso eza makono ya papa limisa biso na likambo wana papa osunga biso po ete biso pasi eleki okoma na ngola obongisa na kulumbimbi ndenge ezali pamba te kuna mpe bano bazali kabaka na kotumba Sodome na Gomore Abraham atunaka yo bongo soko moni 100 personnes na kotumba te 50 na kotumba te 10 akomiti na 5 abi soki 5 na kotumba te bongo soki moko na kobimisa ye est na ngola papa même 5 personnes bazate bakoka te obatiaka eliga na yo papa sunga biso kanga mutu wana oyo atutaki tolo
yo nzambe kulonga na se otia ana premier poste oto sengi papa ya mwana so abe olimisa biso ya malamu nzambe so to mwana asengaka si obima na prison 2011 le 3 octobre obima na prison donc mutute akosanga la biso bana no mogote po yo tata ozali yango tozaki nango nzambe na biso limbisa soki toglise mabe po toza bato tosisi na komata mwana tenu santo amen. Papa de la ville yaka aussi sa mamatika. Imbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Oye, oye, oye. Espoir de l'Église. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Oye, oye, oye. Yerusalemi diampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela. Wazola. Walembizola, kaka ikaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kake. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tumweni mumeto meso, tata nzambi, tata mwanda velela. Yandi kaka yisa munghangala kakako wakulumuka yelu yalu lwandi lwa zulu kadibuna mfumoto Yesu Kristo katusila nsilu vomono siya kala yenu na teye kuna mbanunu ya ntangu tumweni mumeto meso itata mfumo mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditwasisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumo mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yandi mbangi ya kimona meso mumawonso na mavyoka nga mu Yerusalemi esungula mana mavyoka mungonda tanu masemeto baizivwanda mu Yerusalemi mukutukubikila mumfu wafunda limosi nkamavwa yelunana yevwa tulombele kwa sede twatutela mana beto bana takuvana kyambote faki
Pika twakubike no moko tovana sedieto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendile kukuvwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kyansuka meso meto mamweni tata sedia mvangi sedia mfumo wetu Yesu Kristo nsemia zulu ye ntoto ye bebyo bena mubyao silu twasilwa mfumo wetu Yesu Kristo yandivo kwenda yikwenda genda kululombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula kadika banzeiko efikambi kambi kwa nifefikunda yandi bawu sibanzaya bawu sibankuikila bawu sibantumamana beto tubankwa nsambu ekuma tsilulu za mfumo tu Yesu Kristo zizilungana na mubeto nkanda ndombe wavwezuka kubakongo bangu kumongo wambanza mbola nkamba dibikuluvo Yerusalemu diampa tukakina kya kumi yesole mungonda yavwa muvu wafunda di mosi nkamanane lunana yensambwa dia tata Simoni Kimbangu mwanda felela nzambi wakulumuka yewena yetu kindwade mu Yerusalemu na telumbu kya hunu kayo yeleko yekakanoke nempenituko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadi yandi nzambi nzambi yatekela kuntwala andika yenako nzambi nalanda kunimandi mpe kayenako ndefi kadya sikasala nani lenda kumwesa wonge kwa nkatu eluvuva mulutwe titomba tata Simoni Kimbangu kutovana lo kawankakako tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana beto bana tauvana kyambote faki twakubike no moko twafana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutofuanda sedeto wanzambi to tata mwanda felela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kamboye! 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 Bajenoye! 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 Eunoye! Embazie! Bilumbu biakuloye! Yangalala! Esengobe esengote! Kiese voka kiese koe. Chai voka chai te koe. Na komba tata mwana pe tata moli monsanto. Lelo ezali mardi otoyoka kama kamba 5 mois epa ya papa Mbenza. Ya solo mkola yenga esala ki passe. Suka na lobaki ke na kende susu Angola te. Bongo likambo wana na longola ngo na motema nanga na kokende. Et salagi batu passe même na Angola ti lelo yo me kasi na Monique fona kende kaka pasio tozomona na mokili ndana kolongo tata Nzambe te mokili eza koningana likolo se koleka miloba ya Nzambe elekaka te bobanga tata Nzambe ezali nini liboso tokowelela nini oyo etikali
tolandi makambo chef jeune à lobby nga mpe na bakisi boye tata bapapa ntango azalaki na biso fumba longo alobi topa tozokende pasi ya kozala pasi wana elingi oloba litanga ya mai euti na likolo ekosala nini ekodingisa oseya lelo alobi yango mpe alobi te pasi wana nana kosilisa yango eske nga na kokoka papa alobaki tobondelaka mingi kobondela tozobondela lelo soki oseya etomboki mai nyonso atindi yango na mokili ezomonana be ezomonana te ezali kobuka ezali kokweza bandako banzete makambo nyonso apesi lisusu nzembo na mbula nabatelaki bino kasi na mopepe bosala nini bomibatela soki abateli biso na mopepe na mbula tosala nini wana basini mpe basini ete esikosila ndenge nini kasi yango nalobi nayebi makambo ezala angola ebele oyo bapapa batikaki ntango bayaki awa bapapa balobaki tobengaka bango bayaya kanda boyebi be boyebi te na 5 mois elakisi ke kuna nde motu biso na kati de nini bongo na Congo Brazzaville élection voilà to négligé donc yango wana nalobi nga na boyi nanga makambo lia na yo mela na yo kasi ndenge aza koloba ye moko papa na ndumpa papa elebe papa nani bokla mama ndumpa elakisi nini nayebi te soki eza na bible ye ntumba ngo nzambe azali te tozosala na nzambe kasi na oseya komi kotomboka komi kosilika makambo ezali koya mopepepe ngai oyo papa Kabemba na kombo la tata na mwana pele mosantu papa apesi biso motuna ya ntumpa na ndenge papa na tango azaki na nzoto papa diange na limbolaki yango na lisese ya mpuku ete mpuku atongaki ndako na ye atimuli libulu
abongisi atie chambre atie salon na atie kiti na azali kopema kasi abosanaki eloko moko issu de secours donc esika akobimela donc tomonaka na bakoko na bamboka ntango bamanga bakelotimulaka soki amoni lidusi ya mpoko akotika nanu ndenge wana asali nanu tour abaloki amoni libulu ale soki akangi yango ntango akotimula boye soki aluki kokima kuna akokoka te bakokanga ye donc ntompa ezali nde issu de secours. Alors l'expression na biso nde tolimbolaka yango ke ntompa ezali na premier poste banzela ezalaka mibale te ezalaka kaka moko donc olia omela osala nyonso osepela kasi na liwa nzela mosusu ezali te ezali moko ye mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba alimbolaka te kokota na nkamba na bonzoto boye banzela eza ebele okoteli boye okoteli wapi me kasi na molimu soki otokufi nzela ezalaka kaka moko na premier poste place akokotela mosusu ezalaka te nayebi te bambuta soki nabosani babakisa biso. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu mokonzi yawe tumpa esika toyaka kusukila mayele na misu na yo kata yo mutu okenda sango na mayosalaka esili ekomi tango obele ya kotosa mikano ya bunzambe na yo donc ndenge ya siteke na premier poste lokole tokufa miso papa toleka kanabiso na malembe on dirait il n'y a pas un problème menzoka nde yo soko kiti wana kaka meme na ngongo okoyoka bilelo bizali wana tumpa papa esika yo telemi toyaka komikaba na maboko na yo pona jugement tika papa eleva bakisi. Merci tata molio mosantu na liloba na kombo na tata mwana tata molio mosantu nakozwa exemple mibale oyo ye moko tata mokonzi ya bule papa diange na kuntima alobaki. Exemple ya liboso ezalaki mokonzi moko ya lingomba mokonzi monene na mboka na biso, je ne cite pas le nom, ya lingomba azalaki kofinga kochola ba musicien bayebi likambo na zoloboyo azalaki kofinga kochola papa mfumalongo moyete papa mfumalongo alobi likambo te biso na ye tokokutana na tumpa tata wana tango ya akufi nano akati motema te me papa mfumalongo asili koyebisa alobi moto ya finga kanga wana chola kanga wana tokutani ne kuna na poste 1 depuis 6 heures esika ya kokenda lisusu ezali te lifelo de tumpa ya ngoa suka na makabu ya mibale wana azalaki mokonzi ya lingomba ona lobi ba musicien bato akala bayebi wana mosusu ezalaki mokonzi moko ya leta kana mboka na biso ezalaki bazali kolia na mesa kuna epa présidence azalaki motu monene na mboka na biso abimisi phrase abi Dieu n'existe pas. Papa Mfumalongo alobi excellence, retirez votre parole, Dieu existe. Abi oh totika kabino motoka kama ngoma mais Dieu n'existe pas. Abi papa asili ki alobi Dieu existe. Fin de compte tata wana l'entêtement na ye bakena kokuta na kuna lisusu na Ciné Palladium kuna na bakutani papa lobine na yoki ki yozoke na Lubumbashi okino sala conférence kuna makamono za koloba que Dieu n'existe pas. Faites très attention parce que ce que koloba kuna que Dieu n'existe pas bato bakobana kolana makamona ce n'est pas bon. Dieu existe pour soko yoke o lobi di kamwana lisusu que Dieu n'existe pas tango yo bokokuta na kuna yo na nzambe bokosala nini soko yoku soko kutike nzambe azali okosala nini abia retirez votre parole na ebisi yo moto wana ke na Lubumbashi kaka lolendo oh Dieu n'existe pas azonga na cercueil papa kufa tango ya kufi bakokuta na kuna na poste 1 tango bakuta na poste 1 papa lobina lobaki no ke Dieu existe tokutani siko yoko kena wapi
na lifelo napekisaki yo nalobaki Dieu existe yango na tumpa papa en résumé pour terminer na butuna wana biso nyonso to bakimbangiste tango papa Diangenda azalaki na nzoto na ye kati na biso carte ya mondimi ezalaki na elongi ya nani ya papa Diangenda. Papa Diangenda alongoli enveloppe wana sikaboye enveloppe ya yo tata Simon Kimbangu kianga mondimi nyonso tu carte na ye oyo ya kolakisa kuna na poste 1 ya elongi ya nani ya papa Simon Kimbangu kianga. Soki ozali na elongi ya papa Simon Kimbangu te kiangani te déjà ozwi problème tompande ya boa de sika bilelo ndenge ba collègue balobi ezalaka kuna na poste 1 lakisa carte yo lakisi carte bon okoke na ko lakisa elongi ya nani ndenge mokonzi oyo ya biso ya UGK alobi elongi ya nani yo ko lakisa na poste 1 na carte elongi ya nani yo okolakisa Comment yanane kotanga bakotanga mbela yo c'est que papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda bakotuna alobi makambo nyonso to totikaki yango na papa Dialungana kiangari yende mutu atikala kosilisa soki otosi papa Simon Kimbangu kiangari te c'est que otosi biso te place na yo awa ezali te kona mpe batika ka mwinda lokola kopelaka ndenge papa za websa mwinda kaka epeli pa mbala moko Efrazi akei na lifelo moto pardon c'est le nom que je cite comme ça moto akotisaki na lifelo kombo fulani allez et manifeste oyo ya parce qu'il y a deux manifestes oyo ya lifelo na oyo ya awa moto fulani akotaki lifelo na date boye moto akosaki mozimbisi oyo esili yokei na yo le suivant wana nde ndenge papa Ndungi alobi mingi tokufela tata tokufela bamama nanu tolela te me bilelo ezalaka kuna ezali ya kosakana te mpona nini moto amoni ke esuki na ye maintenant ya koloba nini papa permettre nga nazonga mpona ndimela yo trop tard nakosalela yo trop tard ata oleli osali ndenge nini wana tata avandi kati na biso alongoli motema ezalaka na ye ya mawa ekemelo ezali te tumpa ndenge yo olobi wana eza bongo papa tiola na yo seka na yo sakana na yo me ntango yo kokata motema direction mosusu ezali te mokili mobima bobele awa na nkamba Yerusalem wana nde bakotuna ondemelaki nani osalaki kosalela nani otosaki na nani. Merci nkolo lokolo tulaki te ce chapitre ezali la Bible noki baza kolakisa biso te likambo ntumba ezaka likambo ezaka kosambisa ya suka ya mutu na kosambisa ya suka ya mutu na jugement dernier na Matthieu chapitre 25 la banza banda verset 31 kitakuna ete bameme bakoleka na droite baye basalelaki nzambe ndenge batata bazolimbula oyo eza likolo ya carte oyo ko exhiber ndenge yo lobaki na biso pete batie yo kuluzu me yo oza kosalela Yesu te na mokili boko bakotie yo kuluzu onopesa ngo na nani yo koloba naza kimbangiste mozali na carte ya papa Simon ke elongi ya papa Simon ke moko kiangani te siko okolakisa kuna nini bantaba nde bakoleka na gauche boya koloba na yebi bino te na yebi nzambe bosalelaki te te nkolo ngani azaki moteya na yebi yo te koteya no ezaki ya lokuta donc yango na nkolo nde ntumpa makambo nyonso esukaka kuna nzambe na biso. bongo tanga ya mai litanga ya mai ndenge papa na ntango wana bozaki na nzoto ya papa Diangenda ateyelaki yango abi litanga ya mai euti likolo ekwei na kati ya la mer na bambisi ya minene ebimaki libanda yango aza kotuna te boso ezali katini mobimba elingi ezala ndenge nini donc litanga kaka eningisi litei to lingomba
oyo papa Simon Kimbangu na esaleli nango na makambo nango ezali koningisa mokili mobimba. Donc yango na nde esenge na biso tozo déjà ba disposition pour te mikolo ekoya soki likambo esalami ekozala biso pasi. Na yebite mayele nange soki wana. Yo pasteur mayele soka kate. Na Matthieu 24, le tanga na mai ezali turbulence. Oyo papa diange dans l'obaki à partir ya l'an 2000 turbulence ekozala makasi na kati ya mokili. Turbulence wana na Matthieu 24 balaksi chrono ndenge yo lobi ndenge ya bamai ndenge ya bituma ndenge ya banani turbulence wana à partir ya l'an 2000. Donc les tangana mais ça les turbulences ba événement oyo ya soka mais ndenge na makambo na bango ba bongisaki Nzambe azali alpha et omega et bandeli pe soka e bandeli ne tumba na yo tata molio mon centre suka mpe na yo tata molio mon centre yangwana nkolo Yesu papa dialungana alobaki bon ngai nake tikala na mokuma na yo atikeli yo mvoala pona nini yo nde ozali komema biso na turbulence oyo makasi tozali kokende te okokena kosilisa yango mpo Première Guerre mondiale esilaki na 1918 le 22 mars moto atiaki kimia tata molimo mon centre oyo mpe na turbulence oyo nyonso moto akotia suka kaka tata molimo mon centre et tata molimo mon centre papa Simon Kimbangu kiangani na komba tata mwana tata molimo mon centre. Oh papa Ndungi arobini yawe Nzambe tokoki kobenga yango eloko nyonso ekoya kosilisa biso mayele na mokili tovandi yango peti lelo ezotinda biso ke kobondela mingi papa yo moko moto obongoli mokili ndenge ekomi bato tozalaki kolia 3 fois par jour ekomi papa 18 heures tango lemboli yango lala noki ozanga pongi donc mayele ya yo Nzambe biso tokokoka te. Merci. Topesi merci pour nangana silisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Papa Benza boke rovanda. Merci papa ndengo sengi biso opesi biso nzela ya kolanda pe koyokama emalekaki na 5 mois na makambo oyo tikoleka awa papa banda ebandeli kino na ngonga oyo papa Mfumwa Longo alobelaki yango boyi nyonso oyo ezali komonana parce que ezali komona ete puissance spirituelle etikala lisusu te awa na kati na Yelusalemi mais ekoma esika mosusu yango papa dange nalobaki te oyo bakokanisaka yango ndenge wana bazali se tromper et ce sont des antiques mbangistes oyo baye kokota na kati na lingomba et bazali se tromper. Papa Mfumwa Longo alobelaki yango ndenge wana awa na kati na Yelusalemi nyonso wana elekaka après inauguration ya temple mpona ko décourager bandimi mpona ko décourager bandimi kaka na mulongo wana ndenge papa Elebe auti kolobela yango ete mosusu alobeki Nzambe azali te, Dieu n'existe pas, bafandi ensemble na papa Diangenda po balaki invité pa ya mokonzi ya mboka na tango na président Mobutu. Donc soki alobaki yango ndenge wana
mpona kotumbula papa Mfumwalongo papa yangenda kontima likambo nini elekaka wana parce que ya ntango wana radio Vatican moto elobaka ete le Saint-Esprit c'est un homme et c'est un noir et ça doit être Simon Kimbangu. Alors oyo basepelaka na likambo wana te ye wana moto alobaka ke Dieu n'existe pas. Ndenge papa Mfumwalongo ayebisaka korepete susu phrase wana te esika oyo oza na réunion parce que bazalaki baténor na gouvernement soki gouvernement efandi mokonzi ya mboka afandi bango bakoki kozanga te kasi ntango amoni nzoto échange kuna esika akendaki kokufela alobi ete la première des choses que je déclare est que mangomba nyonso eya kosambela nango esika ebembe nanga na kozala kasi bakimbangiste bazanga te e yango esalamaka na ntango wana bapapa baponaka choral dirigeant oyo ekendaki koyemba kuna bakimbangiste mpe tozalaka matumboli mingi nzembo batiaka choral dirigeant zimfumu zetu vila mudia nzinunu bika to balonga yango bango pe balingaki ka choral wana kaka kasi suka bafamille baye kotuna me yekibangise fani nakangamika ka nzembo wana elingi koloba nini bika to balonga pasi bavuluzwa vantoto mbangi kuzulu mbangi ya Zulu donc na ntumpa ndenge papa alobeli yango sima baye kolobekte merci bakimbangiste topexi boyemba susu te kasi bozana banzembo ebele bo changer nzembo oyo susu te oyo mususu wana après 5 mois oyo papa elebe alobi eki bamusicien bayibi ntango atiki biso bato ya liboso basengi bakenda koyembela ye faki kendaka kuna nzembo babanda koyemba na bango kasi nzembo oyo tokoyembaka nguya na ye lulendo ya mokili ezali pamba faki baza koyeba yango kaka baza koyemba ala misiple fa yebango nano soki faki tango etutaka merci Nkolo na parole opesi na biso ya solo papa ezalelaki ndenge wana nzembo wana ye moko papa Diangenda ntapesaka biso yango alobi nzembo na ye oyo naponi bokendo besela ye lolendo ya mokili bana boyika mpiko na mabondeli yonanga yimnego moko dokute toyemba biso nyonso bajene oye toyemba biso nyonso bana boyika mpiko na mabondeli 2 3 bana boyika mpiko na mabondeli potolo ngetumboyo nalingi koningisa mokili oyo pona mabema leki bana boyika mpiko na mabondeli pobolonge
na mabe maleki ekimelo ekozala te nguya na bino na kolongola bokozala lolenge lioko mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba ekimeno ekozala te nguya na bino na kolongola bokozala lolenge lioko mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba. Deuxième, bana bolongwa na misala mabe. 1, 2, 3. Bana bolongwa na misala ya mabe. Pwete na jali koya. Kopesa mbano na ba yeba petwami. Na mokolo mwasuka. Bana bolongwa na misala ya mabe. Pwete na jali koya. Kopesa mbano na bayeba petwami. Na mokolo mwasuka. Ekimeno ekozala te nguya na bino na kolongola bokozala lolenge lioko mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba mayele mpelo lendo ya mokili ekozala sepamba. likambo yo batata bamama bajeune kimbangiste ya solo bapapa ndenge bafandi wana bazali banzambe kati na biso bazali batu ya mokili oyo te mpo na koloba na 5 heures du matin ntango tobandi parade tosali kaka premier tour tokomi wana papa mfumu alongo abimi biso toyebaki so papa bimi bala moko toke kofukama tofukami wana na mokoto ndako tobengaka mokoto papa aseki ndenge azalaka kosepelisa biso faki oye tozongisi aseki tata moko azolela na premier poste tata wana atungisaka biso mingi surtout nga diangenda nakufa lelo lobi musika mais naye kokute na premier poste aza kolela mais nana akufi te lero wana tata ngo nana akufi te faki bobomba souffle ya makasi pamba te bino nde tokobima mpo na tata wana soki akufi bino nde bokende kobetela ye miziki shikoti na ye kobanda wana ti epai ya kokende wana ye moko papa diangenda ntango tosali ndenge wana nani wana kabata nkumbuko kabata nkumbuko papa nzei nani wana tata wana nani wana alors lere kokaki toyoka kaka radio annonce ya solo papa nzoka tatango ye ya solo abandaka shikoti na ye banda kuna bango baye kopesa biso nzembo katolike pardon bapesi biso nzembo o bapesaka biso kende malamu tata kende nzembo oyo botika yango te yango nzembo na ye tozwi mais na mokuse
nzembo oyo biso tobetaki oyo papa Diangenda ye moko apesaka biso yango wana kaka nakopesa mwa commentaire moke pesa mpe ndeko aza wana soki aza kobakisa likambo. Merci. Merci papa Sonyanzila na ndengo pesinga maloba. Tata wana toyebi bien. Nangana bimate me lokola papa ilebe afundi alibi ke ba mission ya kala bazalaka. Biso yoboy. Tata wana toyebi. Ndako na yepe na yebi yango. Kombo na yepe na yebi yango. Kasi tango komi na ntumba bakutani na papa Diangenda atali alobi si je le savais Seigneur ezaki déjà trop tard. Papa Diangenda alobi je ne suis pas le Seigneur. Nde na commenté place ya papa elebe ayaki koloba fundaki ke ba mission kala bazalaki bisoyo to sirsi na koma tata mwana pili mosanto. Amen. Merci. Oh, papa Jean Maloudi, peut-être papa Saïdi a accompagné. Mais c'est un... Papa Saïdi. Papa Saïdi, oui, ça va. Oh, nzembo ya liboso, ba couple boni ezali, zimfumu zetivila mudia nzinu ebika twa balonga. Donc nyonso wana ezokende na éducation. Éducation. Deuxième couple, poitele papa Saïdi. Merci papa. Tozo banda nzembo ngo tito kisna deuxième couple na troisième. C'est deux. Vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo maluvanga nzambi semo. Simfumu zetivilanga muda nzinu nu ebika twa balonga mpasi baviluka. Fumu wana mususu yangote. To bane. Simfumu zetivila muda nzinu. Cha micro. Anton. Zimfumu zetivila muda nzinu nu zimfu 2 3 zimfumu zetivila muda nzinu nu ebika twa balonga mpasi bavuluka zimfumu zetivila muda nzinu nu ebika twa balonga mpasi bavuluzwa vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo matuvanga nzambi zeyemo vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo matuvanga nzambi zeyemo bankaka babanzilanga fumu yisuke kwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa bankaka babanzilanga fumu yisuke kwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa vantoto mbangi muzulu mbangi maonzo matovanga nzambi zeyemo vantoto mbangi kuzulu mbangi maonzo matovanga nzambi zeyemo. Nalingala elinkolo baboye bakonzi bazali kobunga pona makambo abozwi bakonzi bazali kobunga zimfumu zetivila muda nzinu ebika twa balonga mpasi bavuluka tika toteya bango po babikisama bakonzi bazali kubunga zimfumu zetivila muda nzinu pona makambo ya bozwi ebika twa balonga tika mpasi bavuluzwa toteya bango esika wana
yango elobi mubeko ya liboso ya lingomba tosa nini L'État. pona nini bokonzi uta na tata nzambe kasi na ntango wana bakonzi baza kotosa te liloba ya baganga nzambe ave baye koloba ete toforce bango batia nzambe na liboso yango papa mfuma mlongo papa simoki mbangu nkianga na repetaka ntango nyonso bakonzi na biso na États-Unis ntango azali koprete serment à Dieu luboko lukolo ya Bible elingi kolakisa nini nzambe liboso. et puis na refrain balobi boye Vantoto mbangi kuzulu mbangi mahonzo maluvanga nzambi zeyemo awa na mokili makambo nyonso oyo oza kosala awa na mokili batémoin bazali témoin de Bible mobeko eza boye te eza ndenge wana na likolo mpe batémoin bazali makambo nyonso oyo toza kosala nzambe ayebi yango amonaka yango koloba te nzambe aza komona ngadi te amonaka ayebi yango aza komona couple ya mibale bankaka babanzilanga bankaka babanzilanga mfumu yisuke ekwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa bamosusu bakanisaka ke nkolo yesu akoya lisusu te ekwiza kaka kasi akoya kaka mpona kosambisa nkolo yesu ekomi esika wana papa mfumalongo papa simoki mbangu nkianga na alobi ete na ntumpa po mingi tozali koloba ete bapapa batiki biso papa kisolokele papa dialungana papa dangenda kuntima lingomba mpe ekufaka te eske lingomba eza ya kokufa te emati makasi kutu koleka emati susu makasi koleka yango alobi ete toteya bato ndenge wana po ete bayeba ete kosambisama ezali bankaka babanzilanga mfumu yisuke ekwizako ekwiza kaka kekwiza mukwiza fundisa bamosusu bakanisaka ke nkolo yesu akoya lisusu te te akoya kaka akoya kosambisa biso nde bato koloba ete lingomba etata molimo santu ekokufa te enguya mpe ya yelusalemi ekosila te vantoto mbangi nguya wa bon merci bokoki kozonga na bino sikoyo toyoka ndenge ye moko papa diangenda alobelaki yango na likambo wana toyoka ye moko papa diangenda ndenge alobelaki na likambo wana bokoki kozonga na bino tuvutukila tangu yina hada eve bavwanda ku paradi sadiri kuna kindu kwa nkatu kuna kakuvondwa abantu ko kakudikululwa nga bantu ko kakunwana nga bantu ko lumbi agonzo no kiesi butotanga zola kwa 56 kabeto kalamu 56 woko tutunana kazola kuna nkitule magana ko vutula mwini wo mwene kimpa kama 56 woko tutokala babingi to kalamu na 56 zola kuna kwa kala yeto ko kabu zola kuna kwa mana inkibi kondolo nkunga bayimbira ku mayombe baba akwei kutuku idie mpamba ni zola akwei kutuku idie diambwe di zola zola na zola bakoni semeno zola kutidre bizazo zola bakoni
Semena mfumu Yesu kagove. Uzola na zola baponditu. Mwene. Donc vraiment, batata pasteur, ba mama, batata selo, ba mama, batata longi, ba mama. Kwa beto ntito kufatitu kedi amoda dina dina tukona longi kwa ba minkwi kizimieto. Zuzi ba mindele ya teledi. Mono kimbangiste do agonso no. Tame kakala kimbangiste vraiment kafotu wembila nzambi ngane non kato kala ndikila yendako. Yatumade ko batela bamondele. Yabatela mono être kimbangiste c'est une vocation. Soko benga mina nzambete poate ozala kimbangiste zali passe. Ou bien okozala kimbangiste lukuta ebo kamatani na tata simo kimbangu. Pambate okosala mawe malingiye. Ole osala mawe malingiye. Naluba kango na bamondele. Soko benga mina nzambete poate ozala kimbangiste zali passe. Yangwana ba mama na batata tozala bakimbangisa solo yalukuta te tozali babenga mina nzambe donc moya kobongisa paradis terrestre ezali to koko kobongisa mokili mwasika ya solo soko bolingo bozali pambate bamundele wana batuni ndingoma na bini zali wapi tositolobi bini baso bijali ben ndengo yo moni yawo c'est-à-dire ikamo ngot kena bango baibi malamwete mutu nyonso tumpate ozala kimbangise il faut okaki appel ya nzambe mutu abenga kiyo mbaso lenda kalmana de bunda tata simone kimbangu tozala ba esclave ya mibeko bato babenga kazoba poate telungu mayela te kasi pwana mibeko babatu babengi bisu bazoba tokamata mibeko wangu penza to tia wangu penza makasi dikambo di boso wana mibeko soko tokamati mibeko na biso sérieux okomana maso mazana bisu posa to kushwa yango bamundele bakamwe depuis bozal ko samela boye eleki mbula boni alobi ezalaki le 24 décembre 1959 de toujours ka moi makambo mazana biso à peine 25 ans bosal misala boyi et alors tant beaucoup 50 ans alors ici kawana yemoko solo la foi izali na binu izali monene ndako yo butunyango na mbola mitano ya solo bozali babenga mi nzambe na lubaki mokolo oyo tosirisi na ndako te pamba te soko tali kabakata ndako wana ozali koloba na micro moyen te mais soko tobimi na libanda biso bantu tozali kooka makambo na koloba kasi soko na kati na ndako nzambe moyen kooka ezali te est-ce que micro mizali mabe te micro mizali mabe te kasi ba place ezali vide leki soko tochi bakiti tokamati soko batapi tochi ndenge naza kulubila wana libanda ndenge wana pe boko kilango pabate lokola bavide leki mingi bon makamu mususu maleki mango na mabele ale mapanzi mungongo na ngai mukumi wo lokola embrouillé yango na ndey sali boy sino micro mizali malamu ekoko ko kana tala meme kuna batu bazana ngome kinsuka soko taya ko lubana na kwanza biko na ngome kinsuka baza ko landa kabiso soko zana mutu to yembili bien micro meme kuna na ngome lutete bakukoka kasi yo mutu zana kati na nda kwanza mwe okyangote yangwana to zala bandemi batata pasteur ba mama batata selo ba mama longi batata tozala solo
bana na bolingo tojungi la bolingo ya 1956 pamba te ekulongwana biso donc lobby toko senga na nzambi tata nkolo yezu elimu santu pate alata binu to sala nano ndenge ye aza kusenga kana biso to ye awa pwate to joie mutu yonso tu okutika kandako na yo pwate soko kumi na mbuka oyo okena eloko te lubete olingi na yo kakate pamba te soko olingi mutu yonso to niati mabele oyo oju kubikisama kasi vraiment boyambi ezali na biso moke pamba te soko tozalaka kana boyambi lokola balobaki mokolo mosusu ntango oyo bazali kokanga biso mutu alungwi par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na laba isika nyonso tu akumi kaka kuna na lukengo bwaki kaka miso na yawa ale asi abiki mutu alungwi kuna na laba kuna mwaye kukuma na nkamba ezali te atale kuna na kimbonza ka iya zali atalewa abiki kasi sikasika toza kuloba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile kasi kubika zali te est-ce que au pouvoir ici là ngai na mimi na ngai ngambo dingumba kofi ngai na mimi na baby si na ngai donc dingumba pouvoir ici te dingumba pouvoir ici la kate mabele we pouvoir ici la kate ya seko éternellement biso soko te ibi angote wana itali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela mundele ayawa asi ajui oyaye taw mosusu na kosekaka mundele oyo taw papa kuluta lubi okenda korsa bango na kinlongo ebe ngai namoni botokenda kasi tala nano soko batu na biso kuna basapato bakokota kate encore kuna sapato kota te loko nini encore kasi mundele formalité nini na sala mpamba tena kota kuna formalité que izalite lungula ka basapato no medite ça c'est zéro nandoka nzambe ba musulman okay kuna vanda na mabele etokuvanda ka tofundi penkate kitoko kasi awa ndingi boye bongo na zali nani kasi ndako na biso mu kuna pema kama ibele maleka yeah ba mama na batata to sepela pambate ezali mokolo na biso ba mama oye donc tozala sanga buba nzambe alobi tosala mutu na lolenge na biso banda tangu wana mutu azali nani azali nzambe donc volo tombe zabo mutu nzambi kala sanga buba ko sosede ya kanzila kaka nzila ina kakulumuke nanga yina kaka mara kiyidi kila kana bakuzazalo muka parachute selo vraiment yo wontoto ora bwana takoza yizi kulene mwana ko kidingi katakoza sotana kulana tala finzila fi yila mane sanga buba eloko muke tozala basanga buba kimbangiso ye donc ba mama na kanisi to sito kana esika wana bon makamana biso to kusala ngo lobby mama na likambo na mbaloba papa mfumu alongo est-ce que puissance spirituelle ya Yerusalem esila te donc eza na yango confirmation tozwi yango pa ya nani nani moko nani papa d'angenda apesi biso assurance azwi biso exemple ya araignée nzela na ye ntango akitaka wana okomona yango te
biso bandi matata simo kimbango nzela na biso wana po ekende wapi awa na Yerusalem ya tokoki kobonga yango te donc toza koteya na kaka po makambo mosusu par ignorance toyebi te oyo bayebi sikoyo fo balakisa te ezalaki ndenge wana te ezalaki nde boye yango papa Mfuma Longo papa de Ngenda alobaki ete na mikoleko ya ntango tokozala te tokokufa na ntango tokozala te tokokufa makambo mosusu ebanda kosalama papa asalaka yango te atika kosalela yango ndenge wana te me ntango bimisi kaka maloba na biso nde biso toyebaki te nzoka nde ezalaki boye yango biso tozali kosala sikoyo solo tobeti mabaku mingi ndenge ye président ayijiki alobeli yango ete mokolo ya dimanche maloba ya papa kasi zina za wonsono nzinunu bika twalonga pasivo bazaya donc ndenge lo senga mina nzembo ndenge uyemba mina nzengo na nzembo pardon tikete olakisa likambo ngo papa de Ngenda ndinga nini alobelaki yango mpona Yerusalemi tolandi malamu papa de Ngenda alobi ete pouvoir oyo ezali na kati na Yerusalemi nzambe si apesa ekokende mpe esika mosusu te ekozala kaka awa libela ya libela tolandi te tolandi te solo bamisusu toyoki mitema mpasi apouvoir eke esika mosusu ndenge nini wana tolakisi ndenge nini papa de Ngenda alobelaki yango koma na point wana ye papa de Ngenda po ezalaki na badeba monene na bana classe ndenge kaka papa eleba auti kolobela yango l'existence de Dieu nzambe azali te me ntango babongoli yango siko na enseignement donc balongwe na éducation bake na enseignement kuna na enseignement nde sikoyo ye kolobama ete nzambe azali te nzambe azali te nzoka nde nzambe azali tika toteya nzambe azali ndenge nini azalili epuis pouvoir oyo ya tata Molimo Santu ekozala kaka awa na Yerusalemi ekokende esika mosusu te ndenge papa de Ngenda alobeli yango biso nyonso toyoki yango na maloba na ye mpe aye koloba très bien eke oyo bakoloba mabe na kombo ya Yerusalemi donc bato wana bazali bato moko baye kobombama na kati na lingomba mais ce sont des anti-kimbangistes tolandi yango malamu un faux kimbangiste et des anti-kimbangistes donc bafaux kimbangiste tozali te e anti-kimbangiste bazali te mais tozaka na kati na lingomba ye moko papa de Ngenda alobeli yango donc yango bandeko ntango tozali koyoka maye oyo mazali koleka na mokili mobimba surtout mpona lingomba oyoki surtout na bareseau sociaux oyoki mais kotuntuka nanu te fimba otala nanu malamu c'est un faux kimbangiste ou bien c'est un anti-kimbangiste yango papa de Ngenda mtalobi yango loba nanu ndisiko ndenge nini ya nini alobelaki yango soki na ntango wana ekoki ndenge nini tobanda konyanola likambo yango soki bango baza te soki bango bakufi ye ndenge nini tobanda kolobela yango Bumbashi
Kimbangisi oye. Dekama moko etikali na yo na ngai. O kanisa ndenge nini ye tata Nzambe andi makiete akita wana se awa njutu na mutu asala ndenge mutu akusalaka kwata yibana lisusu te nde ya azali Nzambe. Nakolobaka mbala na mbala oza kumonaka mama Ndumba oyo aza na ngai akamati eloko moko ati pembeni na monoko na ngai po ate liloba moko te ekoye na mabele ye alingi ete maloba manso nga nazali kopesa awa eyingila na kati na enregistreur wana ngai nakoki kokufa kasi makambo matikali oyo mosusu azali kokomaka manso nazali kolobaka bakomi yango na kati na mukanda omoni baphotographe batundi po ate bazwaka bilili na ngai batikala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kuzwaka bamouvement nyonso tu nazali kosalila azwa yango meme soko nga na kufi bokotala lisusu babilili wana ezali kubouge ezali kusala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na sinima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kuzwa njutu ya papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomoni yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango baya kozwa ntutu ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi papa mfuma longo na suka alobi ete bana na biso ntango bakolakisa mayema lekaka na 1960 nalekama tata Simon Kimbangu bato mosusu bakolobaki ete ezalaka ndenge wana te kasi ntango tobimisi maloba ntango tobimisi mililingi ya bapapa likambo ekokatanaka te yango ezokomona na sikoyo soki maloba nyonso oyo ebombamaka te nde na ntango oyo ndenge balobaka na Kikongo mimbangi kimia saka donc bato na ntembe tozali te obengami mpe kimbangiste obotami kimbangiste okoli kimbangiste kanti mpaka bona usianda makwani mambo mimakuzai tembe kosala ngo donc oyo kaka elingi yo yango fo esalema kasi ntango tokotya maloba na bango siko awa papa liangenda asengaki ke maloba na bango ekufa kaka libela mpe tolobelaka yango mpe ndenge papa tunaki mokolo wana toboma yango kaka tochange mosusu iya insiste eke oya bango yango fo esala me ndenge nini tokoki kochange ndenge nini tokomi kochange yango papa limisa biso oyo papa mfuma ndongo alobaka mokolo mosusu bato nyonso wana oyo baza kosala mobulu to oyo batiaka mobulu na lingomba tata Simon Kimbangu okoloba ete moto aliboma moto aliboma soki amonike libula makasi wana esi akokota akokimba adevie nzela kasi oyo moto alangwe masanga moto alangwe masanga azoyiba teke libula ezala na koti kaka alali mpe kuna
esoki azoki tanga kolamuka kotuna po nini azoki alangwaki donc différence ezali entre mutu aliboma akimaka danger place danger ezali azokima ke mutu oyo aza na su donc papa ndungi donc un ivrogne alors lekala liboso kasi donc oyo basalaka ndenge wana nde bameli masanga ya molangwa biloko ya mabe azosala likambo sous les effets eza boye te Fumu Nzambi muntu oyo alangwe masanga papa soki akweye sirike mwampio wana ezwiye boku yako lokuteye lobi mais ba chercheur balobaki que le fou est celui qui a tout perdu mais sauf la raison. Papa mutu ya liboma abanga kape soki bobeti na isika papa ko zongela place wana tiakena yi ekasi wazana sema sanga langwe kasi papa soki kwite sili raisonnement kuya mais azoka de kotomboka penzela nzela nani ko bwaka ngai yawo hein ndenge wana momeli masanga tumbizamba wana papa mimi biso sika papa ngenda ya makambo na wana papa metango atumbi epeli ye moko aponyuki akei papa etika liko zika tangu yake motu wana ti elandi esika mutamuntu pokwa salaki musala na ye papa sino azalaki na salon ya bien ye mutamuntu tutu oui papa ligoro do tango yende invité premier invité papa alobi yo vande na yo na kiti yo fauteuil yoyo papa vande kina ye menzo kande visiteur oyo ya mabe tango kakatali mwamu lili tango akoti mwamu lili ezalaki amone kinano nokite après mutamuntu vipere oui papa nzoka bulamu ezalewa yo mutamuntu na kubandela epai na yo soki na leyo na kulanda pe monsieur poko na bandela epai na yo to epai na ye tiamo konzi bandela epai na ye tianga za kulukati abanda musala ayo kakaka lokito mbula tango la dame pluie fumu la dame pluie madame la pluie ingeta papa maintenant nini ça papa utiko lopela siko ba inondation ingeta papa maintenant bango banso wana bakufi na bango bake kupema epai ya nkolo donc mutu aganyeki eloko azate nakanisi bongo ebambuta merci Nzambi minanga pene mvutu mumamomo papa merci papa Ndungi kitondele Fumu Nzambi merci beaucoup papa yango heureusement que papa Fumalongo bapapa bauniso misato batikaki koloba ete makambo nyonso bokomona yango kasi ntango ekoyela bino botala batata batikali koyebisa biso nini yango toza kolanda yango tozala te lokola momeli masanga olangwe oza kosala oza koloba oza koyeba te ti kino ntango na se babiloko nyonso wana ofingi mokonzi esukasuka ekozala nini soki nyonso wana esili me ntango kuti oza kofinga mokonzi wana si bayaki kolokota yo baki kobwaka yo soki esika nini bakashe mosusu mpe soki okoti kuna molili makasi ozoyeba te soki esika nini ntango kwiti nyonso wana ekosila osimba boye obaluka boye inaza wapi mutu apia kotuna azate wana mpasi te pasi yango
likambo mosusu ya enseignement oyo tobandaki éducation papa kolimisa biso mpo topesaki matière wana epai ya bapapa ndungi. Donc éducation oyo papa mfumu Longo aza kosenga na biso bakimbangiste. Éducation koloba ete bobangi ya Nzambe. Bobangi ya Nzambe. Yango tokota na kati entre temps papa mfumu Longo pe toyoka ye ndenge nini asengelaki yango oyo objectif papa ndenge nasalelaki pédagogie donc abandelaki na section pédagogique na ntango baklasse efungamaka oyo ya Lingomba po ete bana classe bazala éducation tout d'abord ya tata Nzambe oyo ya kelasi enseignement tokoya après mais to bandela nanu na koyeba botosi ya tata Nzambe. Tusengi presse bochango na tanda bazokota. Eh bien, sur 1200 enseignants, nous avons à peine combien ici? Nous avons 200 Kimbangis. Oh. Aïe, aïe, aïe. Je regrette infiniment. J'ai appelé tous les enseignants et enseignantes. Baoyo, bazali, ba enseignant ou bien enseignante. Na bengi bango ba yawa. Bolé Misangaï, vraiment, c'est une injustice de ma part parce que, voyez-vous, c'est un dérangement. Mais vous, en tant que fils de la maison, fille de la maison, il n'y a pas de problème. Oh, oh là là. Mais il est pourtant parmi vous, il est de Kimbangui. C'est pourquoi vous êtes resté derrière. Les enseignants comme enseignantes, qu'ils viennent. Pas des ambitions un peu démesurées, non. Mes ambitions sont vraiment fondées. Je suis parti sur des bases sociales et tout en y ajoutant les bases spirituelles. Moi, je tiens beaucoup à ça. Mes chers frères et sœurs, vous êtes des nègres comme moi. Je dois vous dire que vraiment, quelquefois, j'ai la honte. Je suis jaloux, moi, en tant que responsable de l'église kimbangiste, quand je vois chez mes frères catholiques, chez le frère catholique et protestant, pardon, les jours de dimanche, ils encadrent bel et bien leurs enfants. Tandis que chez nous, non. Réellement, je pense que je suis celui qui, le premier, a déconfessionnalisé les écoles. Moi, j'ai pris chez moi tous les élèves. Je dis bien tout. Mais je suis parti sur un principe assez délicat. Lequel? Tout au départ, j'ai créé une section pédagogique. Pourquoi? C'est dans cette section qu'on pouvait former ceux qui seraient plus tard les nôtres, qui allaient épauler les enfants qui allaient se faire inscrire chez nous. Eh bien, je pense bien que ce soit à Matete, que ce soit à Bongolo, que ce soit à Lonel, ici à Kimbanseke, Nkamba, Mbanzangou, etc., etc. Je crois que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire pour essayer de combler le vide. Comment ça se fait que... Il en a combien ici? Combien? 178. Sur 1200. 178 présents. Et les autres, où sont-ils? C'est vraiment dommage. On dirait que je construis sur les sables. Et pourtant, je pense que je devais être plus consistant que n'importe qui. Parce que je me suis trouvé sur mon terrain à moi. J'ai affaire à mes frères et sœurs nègres, qui hier étaient encore brimés, mais qui aujourd'hui deviennent des hommes. Et que c'est vraiment regrettable que vous ne vous permettez pas. Les enfants qui font des vacarmes, et il n'y a personne pour les encadrer. Ce qui fait ma joie, c'est que j'ai trouvé quand même
qu'il est bien de kimbanguiste parmi vous. Aidez votre œuvre à se développer. Vous trouvez que c'est une œuvre de noir, donc ça ne mérite pas à être encadré. Ah là là. Vous allez dire demain, voilà, pourquoi il a appris les autres qui viennent d'ailleurs et les mettre là. Et nous qui sommes les enfants du pays. Chers enseignants, eh bien, aidez l'église Kimbanguiste à connaître un même développement que ce que font la section théâtrale, ou bien les musiciens, ou bien les dirigeants, ou bien les surveillants. Nous avons beaucoup d'enfants. Mais parmi les enfants, vous ne voulez même pas à ce qu'ils soient kimbanguistes. On dirait que vous êtes en train de favoriser le mal. Vous devez les aider. Il y en a qui veulent bien devenir des kimbanguistes. Mais l'encadrement, on dirait vraiment ça ne vous intéresse pas. Vous devez grandir. Je vois entre la main de cette maman un petit enfant qui ne sait même pas encore marcher. Mais que fait la maman? Elle lui entoure de tous les soins pour que cet enfant puisse marcher. Et quand il aura terminé, le travail n'est pas terminé. Il lui faut tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse marcher et aller à l'école, terminer ses études, aller lui-même plus tard encadrer les autres. Et si je regarde un peu parmi vous, il y en a qui ont fait leurs études chez nous. Montre un peu vos doigts. Là, ça fait encore vraiment mon bonheur quand je vois que ceux qui ont travaillé et qui ont fait leurs études chez nous et ils travaillent chez nous. Eh bien, vraiment, je souhaiterais que ce soit ainsi. Citoyen directeur pédagogique, puisque vous êtes le seul là, en tant que responsable numéro 1, recrutez-nous les enseignants kimbanguistes. C'est ça, surtout que j'insiste. Qu'on ne doit pas prendre n'importe quel enseignant qui arrive. Oh, mais moi je suis venu pour travailler. Non, baissez-vous. Oh, je suis venu pour gagner mon pain. Dianguenda, qu'est-ce qu'il a? Je pense que vous avez des respects vis-à-vis de moi. Et vu ce que j'ai fait pour vous, je suis fier vraiment de vous voir ici. Je ne sais pas si les autres trouvent le contraire. Donc je crois que tout le monde a la satisfaction de voir ceux qui ont fait leurs études chez nous, ou bien même ceux qui n'ont pas fait leurs études chez nous, mais qui sont devenus kimbanguistes. Vraiment, pour moi, ça fait ma joie. Bon, c'est en français, ma campagne soit le papa Fumalonga à Otikoloba. Mais ce qui papa a l'objectif tout d'abord social. Naïbité, bambuta, binope boza, ba pédagogue bazawana. Même si tu as un pédagogue, tu les cas qui n'enseignement. Eh, papa Ndondi, papa. Ngeta Fumunzambi. Science pédagogique, yango penza esukipaka na bana. Potozwa bana bakozala ba responsable lobby. Moto ya yekoli na lisanga soki ba professeur bazali na souci ya encadrer bana papa bolamu tokoki komona ete bana même kokola na bango différence komona na méchanceté kozala te. Et puis moto ya tangi pédagogie akoyeba ko respecter ndeko na ye mutu ata yende mokolo me na mwana moke pe okomona aza kuvumi na mwana muke. Yango papa Fumalonga aluka kimbele ba enseignant ba kote ya bana na biso bazala nanu ba kimbangiste convaincu et convaincant. Alors nakala papa lokula ba cadre izalaki moke toza kodefa ba cadre bakotosa penza bunzambi na bino te papa. Bo bakoma ba cadre bango bazalaki bana classe. Ngeta. Te batangisaki bango. Kasi tango bakoli batu wana bayekoli makambo mingi ya mabe. Alors na mai bayekoli tango babandaki classe babandelaki na nini? Na malamu bakotosa mibeko ya enseignement na biso. Parce que biso pa na biso
eloko ezobungisa mingi bato papa masanga bamakaya alors surtout soki baenseignant babandi kokende ntina babar bakomi baopposant ya papa Diangenda. Sinon ata ndenge balukaki babebisa awa na kati na ilosele mibana ndenge wana bazali papa nkamba oye bana awa na kati na ilosele mibana ndenge wana bazali papa bana mingi bateti ya solo toza na bango awa bika to balonga mpasi bavuluka ingeta papa bavuluzu ingeta papa et puis mouvement ya scoutisme pe esungaka encadrement ya mouvement scoutisme biso tolekila kuna te papa parce que kuna soki batei yo yoki te mwa fimbo ezali na mwa fimbo wana baza kozongisa yo na nzela moke. Donc papa section pédagogique d'ailleurs soki ezalaka ke yango te mbele mai tokutanangi mango ya mabe ya koleka papa même papa Diangenda tant soit pe alobaki ke nazwi à 100% te mais nazwi quand même mwa ndambu ya moke bambuta bokoko bakisamo lelo. Merci Nkolo na kopesa biso maloba na komo na tata la mwana pe tata Molimo Santo batata bazaki ba visionnaire jarona babandaki section pédagogique na Nkamba tango lingomba efungwami na bekole na biso bapapa babandaki section peda awa na Nkamba mpote lingomba ezali na ebandeli pona ntombwa to développement na yango po ete ezala makasi lokolo bayebeke te lingomba ekoyamba mabota ebele bakoya na kati na mboka oyo mpote bizaleli mabe emonana te immoralité emonana te yango wana babandaki batiaki section pédagogique pote informer ba responsable digne de son nom bazala peza ba responsable ya solo ba oyo bakotambwisa lingomba bakotambwisa mokili na biso pe na bizaleli na yango ya kitoko kopesa bana na biso boyebi ya solo na makambo ya Nzambe mpona kotombola lingomba pe mboka yango tomonaki ete esengeli section pédagogique to batata bamonaki ete esengeli section pédagogique esalama awa mpona kolakisa makambo nyonso wana mpote mutu azala digne ayeba atondisama na moral yango tobengaka éducation de base yango nde fondation ya mutu mpote mpo na bomoto na ye moko d'abord mpe mpo na lingomba na biso mpe mpo na mokili na biso batata balukaki ete moral ezala lolenge ya evandeli ya bato kati na bango mpe na mokili ndenge bakovandela mpo ete boyokani ezala malamu bizaleli ya mabe ezala te lokumu ya lingomba mpe ya mokili na biso eyokana ezala kitoko yango wana na bizaleli wana balakisaki biso na lolenge totelemelaki mosala yango batata batosaki batata baye papa uti koloba na biso ete bolingo ya 56 emonanaki mpe indépendance ya lingomba ezwamaki parce que moral oyo tozalaki nango éducation oyo tozalaki na bapapa oyo tozwaki ezalaki vraiment soutenu nde akonfirmaka biso yango ke ntango bakangaki bato na bemeto ezalaki abaki te soki bomoni kimbangisi mpo kokatanga mutu soki azalaki sur ete toasimilaki matei ne malamu éducation de base morale na biso ezalaki kovanda yango nde baza kosenga biso lelo moral ezali mpona koyekola bizaleli kitoko mpo soki moral ezali na mutu te ata azali na tridoc aza na badiplome ebele mais bakomona ye mutu pamba na bacomportement oyo azali koafishe na katikati ya bato
moral yango epesaka motu lokomo liboso ya makambo monso esengeli kopesa moral na mwana mpona kolongisa oyo ekoya nsima moral soki tozwi exemple ya bino batata na biso éducation de base morale oyo bapesaki bino mpoto ya kodantina na baresponsabilité koya liboso yango lelo botelemi liboso na biso bazali kosembola biso yango na biso mpe ndenge tozali koya awa na kati na Yerusalem esengeli toyekola mpenza malamu donc tozali koyekola nde toyaka mardi nyonso tozwa yango la légèreté parce que nayokaka président alobaka toya tozala na kaye na bigi mpo tozwaka mais namonaka toyekaka toyoki mais mikolo nyonso mate eza kopesama mote mutu na yo ekokanga makambo nyonso oyo bapapa baza kopesa biso te okanga yango na mutu bongo mikolo koya otransmettre yango na bana na yo sans que ozala na document de référence tomoni batata batieli biso babande eza badocument de référence basupport donc moral oyo baza kopesa biso awa tosalela yango ete partout biso tokokende tokomema yango alors omoni biso bato ozali na Yerusalem moral na biso ezali ndenge mosusu tango mosusu biso lokola tovandi mwa mikolo awa tomonaka soki mutu mwana mwasi alati natali ye nayebi te mwana mwasi aza mopaya mpona nini mpona yebi ke nayebi elateli ya bana basi ya nkamba mikolo barobe na bango kombola buse donc soki alati ekangami na nzoto yebi te aza mopaya oyo ale biscuit bien sachet na nzela bien bouteille ya mai abwaki nayebi te oyo aza mopaya mpo biso awa eza moral esika biscuit ewutaki ntango na kolia sachet mpe kozonga esika wana nazongisi na sachet na ngai donc biso bato tozali awa na kati na Yerusalem oyo baza kolakisa biso tozwa yango ala légèreté ezali nde mama na likambo tozali kosala yango wana tozali koregrete mpe ntango mosusu okomona bilenge ntango batata baza koloba tosala boye tokende mosala bon bango baza kotambola na cité mokolo yenga toza na ndako nzambe bango bazotambola baza komona kilelo mais lobi responsabilité koya ntango okoma na 40-50 ans okoyeba makambo ozali kosala ndenge nini kosala pasi biso bato toyaki mutu vide esenga na biso tozwa formation ntango tokozonga bamona bapapa à travers biso te solo oyo awuti Yerusalem awuti nkamba mutu mosusu ayoka mpe mposa mpo te lobi ye mpe amata na Yerusalem eya kobongo na lokola yo oyaki maboko pamba mais ozongi charpentier ozongi maçon ozongi menuisier ferrailleur sans que peut-être ofutela ngo ntango likuta donc moral oyo éducation batata babongisaki na ntango wana batya na nkamba ezalaki na ntina monene mpo te likambo oyo toza nango lelo biso emonana biso mpe na tour na biso tosala continuité ya likambo oyo tokokobebisa yango te baoyo balongwe na éducation oyo tomoni ndenge bakomi bilobela pamba te baza susu na baperdre boussole bazio mpe susu te eloko nini tokosala mais biso lokola tovandi na makolo ya nzambe nde tozali kozwa éducation oyo toza kozwa morale oyo ndenge batata batikelaki yango ndenge biso tokobebela yango kino na suka nkolo mwa ndako nazalaki akobakisa ya mwana. Merci papa Elebe. nakomona tata mwana tata molio mosantu merci nkolo mpona maloba sujet yo opesi na biso to bopesi na biso ezali très important mpona nini papa historiquement première école primaire na mboka na biso ezalaki EP Saint-Louis na Mwanda na 1889 voilà. En 1889, la première école primaire Saint-Louis à Mwanda, à Wakaka, na Congo central, à Mwanda. C'est la toute première école primaire na RDC, 4 ans après la conférence de Berlin. Et d'ailleurs, c'est la première école, pas seulement il y a RDC, mais de toute l'Afrique centrale, na EP Saint-Louis na Mwanda. Et tango école wana e bimi, importance toujours tokamati mwana eza na Congo central et toujours kamata pe nkamba ezali awa na Congo central eloko yo ebandaki mibeko ezalaki makasi discipline kamata école primaire wana ti toye kokoma na école lokola ba grand séminaire ou bien colonie scolaire à Boma yango nyonso surtout eye
éducation de base, c'est-à-dire mibeko ezalaki makasi penza au monde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la formation de la première élite au Batamolisaki Mboka na biso. Pe Batamolisaki pe lingo, papa, bimaki pe kunape de na formation au anape bazwaki. Il faut mona ke Mboka na biso tango to bandi élite wana compte tenu à mibeko parce que to l'année papa diangé na lobi faut tous arabes esclaves ya mibeko. Mais mondele a monité tango to za ko kende to ko koma na proche indépendance. Eh bien mondele a monika motobu na zozo indépendance. Mais ndenge nene motobu ndo to ko zogise na boom. C'est comme cela que en 1960 il y avait que 4 universitaires, 4 grands séminaristes, pratiquement. Ba bourse et sopanaki ba kamate bato na biso mingi bana bake koyoka koyekola ba thèse ba nani ba ko ba professeur. Mais la plupart, 80%, je dirais même 90%, ba zongi Rosie Christian, franc-maçon, Maïkari, ba nani, tout ça avec des sciences occultes. La plupart. Moral non surtout ekwe. À un certain moment, nous sommes la République des professeurs, mais pour Nanini Tokobi est très bas. Mais ndenge wana nde ekotisaki kokoso éducation de base. Même où ezalaki ancestral, parce que dans bon koko na biso discipline ezalaki de rigueur pour na mwana. Bon koko wana to perdre yango et tokomi par terre. Yangwana papa diangenda. Depuis 1960, à l'école ndenge yaza koloba awa, ayebaki papa Kabe malobi ba visionnaire, ba yebaki ke kuna toza ko kende, passe ko zala. Ole to zala moto to koma mon kondo pona nini, éducation de base non surtout ekomi et baby bato bakomi na mentalité bakomi ndenge biso tozo mona ba mindele bibeko esale lisusu te. Alors, foutu. Maintenant, Bamindele, et aux États-Unis, ailleurs, Bazako regretté pour ça dans Bango, Bazonga éducation, et Zalaki, Yamo Penza. Mais c'est presque trop tard. Et Nganganzame Moko, après ça qui témoignage, Alobi Nambo Kanabiso, espoir et Tikari Nabiso Kaka, église Kimbagiste. Pour Biso to Bandaki Namibeko, et Lito Yaliboso, et Zalaki élite a espoir. Et pas d'abisso, bagonyo soto ba kwe na mai. Tala nenge biso to komi. Mais, wan nganganzame, mais pas de l'église que mangista. Il y a église, oyo mosus, na lingako tanga kaba komote. Masali confession na, ata église que mangista, ata ba que mangista, bazali na lingoma na biso te. Mais espoir na biso en tant que l'homme noir, en tant que Congolais, espoir na biso ezana bakimangisi pona nini esika biso to bandaki na mibeko biso mibeko ezali susute e bakimangisi bakangami na mibeko de bango de bazali espoir ya société na biso pona lobby bakimangisi bango de bakosala démonstration et papa diangenda alobaki likambo ya faux na vrai kimangisi. Alors, qui a rappelé le 24 mars 1992. Et ça qui avant tout il y a papa qui solokel à côté d'un mausolée, gouverneur à province à Zalakiwana. Le 24 mars 1992, papa Diagenda a Tikala Kolobabo. Alors, les jours à venir, vous verrez le vrai et le faux kimbagistes. Mikolo bizali koya bokomona bakimangisi ya solo na bakimangisi ya lokuta les vrais les faux kimangisi mais les vrais kimangisi feront la démonstration bako sala makamo moko ya démonstration moko ya makasi mais vous verrez aussi les faux kimangisi atikala ekoloba ya le 24 mars 1992 ça se trouve aussi dans la Kataba bande yangona papa lelo bino bokomi tokomi na esika oyo toza koloba lokola momeli masanga tout ça il y a des vrais kimbangistes et il y a aussi des faux kimbangistes. Papa Dialungana kaba mbuta bauti Kinshasa baye epai na ye
batuni abi ah papa yo vandia mais lingomba fouidi vraiment désordre ah fouidi papa yo vania wanankam aucune réponse à papa dialonga na bambuta wana na ninga kotanga bankomote mais na livre nanga tout sera mis là-bas ye alobi papa dialonga na tari bango abi mais tonga na yaka na Kinshasa namonaka likolo ya mur bati milangi ya masanga abi oui alors babengaka milangi wana nini o babengaka bango échantillon ezali échantillon hein bobengaka mbongo hein papa dialonga na tuni bango alobi bon soki moto aye na mbongo na mpo etasoma masanga bakopesa milangi oyo ezali likolo ya mur ote wana ezali échantillon bapesa yango te bakozwa masanga wapi ono masanga ezalaka na frigo bake bafongoli frigo kuna nde bakamati masanga bapesi papa dialonga na lobi bozonga na bino ba vrai que mangiste bazali ya bango lokola bato bazali na frigo ya kobomba bango wana nde biso tozali kotiela botema ba oyo bino bozali komona baza kosala bipale wana nyonso to bazali kaka échantillon sans valeur. Donc bakimbangiste moko kaka be échantillon moko boye mais kaka échantillon aza komona na kimbangiste ben échantillon moko oyo ezali nango na valeur moko te mais de vrai kimbangiste existe yango na soki bino bo rappeler sujet oyo ya éducation de base ezali très important pour société na biso ya lobi bato nyonso to bati motema epai na église kimbangiste et na kosukisa na likamo ya longa éducation de base oyo bino bozongiseli biso ezali ko concorder na komo oyo ya longa parce que longa ndenge na lobaki ezali na 3 verbes accueillir, nourrir et éduquer, enseigner. C'est-à-dire longa to komi na esika oyo mabota manso ya mokili mobimba bazali koya nankama surtout bakonzi po bayekola bizaleli oyo ezali nankama tokoyamba bango tokoleisa bango et tokoteya bango makambo ya tata Simon Kimbangu oyo ezali la vraie éducation de base. Maintenant eza kokoma lokola nouvelle culture, nouvelle civilisation pour na mokili mobimba etamboli moko ezaleli moko etc. pour na kotonga une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de vivre na kata mokili. Yangwana bopesi biso komo longue. Il faut batata ba maman to sali ko la na monde entier na ati yango pe na date oyo ya le 22 mars 2026, 105 ans. Donc oya zali vrai kimbangiste akosa la démonstration malamo totonga totosa ndenge tata molimo monsanto apeseli biso yango programme. Mais le faux kimbangiste ba échantillon bakosala be makelele kuna ti mais échantillon sans valeur yendete. Mais le vrai kimbangiste bakosala démonstration ndako ya résidence chez nous da 3 na Kinshasa et tonga makana 3 mois. Soko 3 mois et tout taladano résidence ya chez nous da 3 mois. Et utiko loba sikoyo oya yeboko papa dengi na mofana na mokote. Ça qui combien de jours? 3 semaines. 3 semaines. Oui. Donc biso soko zali moto azali vrai kimbangiste na monde entier. Et zali pe na bato mosusu mingi bazaba kimbangiste par idéologie ndenge to ba sympathisant. Moto nyonso to azali congolais, moto nyonso to azali africain. Civilisation ya sika ndenge comme na Bible maintenant je fais toutes choses nouvelles. To zali kotonga mokili moi sika. Il doit contribuer parce que objectif wana ezali po ete totonga paradis terrestre, totonga Yerusalem. Po ete kimia eya na kati ya mokili mobimba. Auti ko lobango ayi papa dengena. Oui papa. Na paradis terrestre ezalela ndenge ni koswana ezate kobunda ezate auti ko lobelango sikoye awa siko biso tozo koswana te imbangismo ye na kati ya Yerusalemu tozo koswana te nyonso wana papa yangenda apekisi yango na paradis terrestre awa na kati na Yerusalemu
kobunda kotonga donc to reprendre kaka message na ndenge alobeli yango lelo. Continue no papa lepa. Wana babengi yango anti-valeur. Na mboka na biso mboka na biso baloba les anti-valeurs. Papa soko omoni moto aza koswara, soko moto aza kobona balobaki boko yeba bato wana bafoki mangiste boko yeba bango na bizaleli na bango. Mais na nkamba ezali pe na bato oyo bazali moto soko ye aye na nkamba il faut amona ke oyo azali vrai ke mangiste na bizaleli na ye. C'est-à-dire la vraie éducation de base bato yanti na nde bango wana. Papa bato mokolo mosusu papa bakondimi bale deux ministres na Kinshasa. Tango bakoti na ndako ya Nzambe ya ngoma mosusu kuna bakoti na kati. Oyo mosusu aza kosala makelele na téléphone na moninga pekisi alobi oh mais vraiment tu es en train de déranger on est à l'église. Alobi quelle église? Quelle église? L'église c'est en Kamba. Non, Bangomi Balé Bayaki Awanankam. Ce sont deux ministres. Je peux citer même les noms. Alors, mais l'église est en Kamba. Soko côté Nankamba, Okomona Batuya Kimia, Okoyokana Banzembo na Bango, vous sentez la méditation, il faut Soyoka Bonzambe Zalikuna. Soko Lingi Kosambela. Alors, Azolo Banamuningana, Soko Lingi Kosambela, Kedan Ankama, Kunande Sikaba Sambela Kapenza. Au monde, mais ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Yango papa alobaki mikoleleki oyo akosipote asala nini abima olobe aza sapatu kende na yo malembe bendana basali pe émission mosusu elekaki na télévision journaliste ayi moko ayaki abi esengo na kovanda na nkama okoyoka bato bazali koswana te okoyoka bato bazali kobunda te okokanga mpe zolo na solo te po kuna propre na nkamba babwakaka soi te babwakaka matiti te mboka nyonso tu propre bato akoswana te bato nyonso tu na kimia okoyoka te moto aza kotomola mongongo il parle tout sa voix basse donc mboka donc bomoi vrai vie ezali na nkamba mais soko ye awa basalite na basalite solo na solo makelele na makelele koswana na koswana il faut to copier makambo ezali na nkamba omoni mokili mobimba bazotiela biso motema malamu oyo bino bolobi l'éducation de base oyo biso tozali nango na nkamba yango wana lokola mai ya tunu il faut etambola na mboka na biso il faut ekenda na mokili mobimba okoyoka awa na nkamba je ne sais pas mais makamamade soit bana en école ya la kate makamamade soit bana banane celui qui gagne na résultat a gagné oyo a gagné te donc makamamade soit bana makamu ya kofina awa na nkamba ezali te yango wana nde éducation de base mosusu yango wana donc bizaleli malamu mais oyo asalaka yango anti-valeur c'est-à-dire c'est un faux kimbaniste atika yango soko alingi te adu sapato akei na ye po esika na ye awa ezali te ou bien soko yo ozeli ke babengana yo na molimo vous allez vous retrouver dehors na barmagedon bakobwaka parce que ce jour là va venir otiki ndako otiki banani to okei na yo kasi baoyo bazali bana bakotikala po batonga mokili mwa sika nkolo tosilisi wana na nkombo tata mwana tata molio mosantu. Merci batata pasteur bokende kofana na bino papa ndenge osengaki biso tosilisi onkombo tata mwana pe tata molimo sana. Merci papa Mbenza. Merci maloba papa Toyoki yango. Maloba Bamuta Toyoki. Yomoko moto foka ni sauza na mayele. Denge toyaka na mokili. Tolobi toza bapaya. Bongo tsuki toza bapaya. Tozonga wapi? Na Lola.
lola ezali awa awa towumelaka te na mokili yango balobi na ntumpa tumpa kende na likambo wana sala na yo moto akotuna yo moto akopekisa yo moto akosala yo azali te me soki okufi kuna ezalaka mpasi yango balobaka mokili ekosamba eske solo mokili ekosamba bie biso bato biso bato nde tosambaka soki batindi yo na voie normale sala na yo wana batindi yo me soki batindi yo te yo moko na position na yo olobi nkambo eza na eloko te nkambo etika na eloko te sika yo ozali kuna nkamba nde yango wana eza bongo yebaka ke okosamba na kilo oyo eza komema na milimo ya bato eza kolanda yo yo kosamba na bango oza na bapasi na ntango wana mpo na lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangismo oye! Bajeni oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Bika tokubike no moko. Twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi. Fumu Yesu ye tata mwanda velela. Muzola kwa se mwana ye tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Ba protocole bochela biso basani. Totelema na présence. Ba mama kuna batata tia sani kotoy. Sani batata yaka nango kotoy. Yaka na sani batata kotoyo. Sani batata bochawa. Papa Simon Kimbangu Kiangani elongo na mopesi toli na ye papa Monsieur du Roc papa André Mbenza Kiangani puissance ya Yelusalemi ekoki jamais kokwea kamba Yelusalemi ezali na nguya pamba te yango nde evandi Nzambe tata Nzambe mwana mpe Nzambe molimo santo baya kovanda na biso elongo tolandi mabombami ya papa Simon Kimbangu Kiangani oyo asili bongo kotalisa na biso bana na ye. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbangu TV.
libikisa libotalie libunga kala omiso mwanzambe lisala nini yo moto moindo kanisa omisosola kanisa omisosola okati ya libota ya tatanowe otala lisusu likambo yo na libota ya Izaki kanisa omisosola okati ya libota ya tatanowe tala lisusu likambo yo na libota ya Izaki Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika yende mubikisi mokonza zalina yo Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi bazali kotola yo Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi bazali kofinga yo Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Baini batele mi peveli nanga, osana babo manga.
Nobody
Wapiki na wazuie, na ngogo
Wete moye bangu ya nagai. Yangina. Bino bino bato ya mabe. Sikoyo na ningi koloba mungu munanga. Wete mokili mozuwa kimya. Bino bino bato ya mabe. Sikoyo na ningi koloba mungu munanga. Wete mokili mozuwa kimya. Bato ya mabe.
zala mokengeli na ngai ya libela. Enkolo zala mosungi na ngai, natelikete nakolonga. Enkolo zala mosungi na ngai, natelikete nakolonga. Tongo pokwa nakotaka mabolongo na se, mpona kobelela yo Nzambe mosungi na nga kimbangu. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga Satana. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Tongo pokwa nakotaka mabolongo na se, mpona kobelela yo Nzambe mosungi na nga kimbangu. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga Satana. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Ngai kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai, pwete nalonga batela ngai, pwete nalonga Nzambe na ngai, kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai, pwete nalonga batela ngai, pwete nalonga. Baini posana bango basukisa ngai, bajali kosangana kabutu moye Nzambe na ngai. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango e. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Baini posana bango basukisa ngai, bajali kosangana kabutu moye Nzambe na ngai. Belema zala mosungi na ngai, pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga bango e. Nazuwa kimya nasalela yo, nazuwa kimya nasalela yo. Ngai kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai, pwete nalonga batela ngai, pwete nalonga Nzambe na ngai, kolo nanga Nzambe na ngai, kolo nanga bundela ngai,
bokele ndinga nzambi bokele ungai budidi mutempelo luiza twakota o asitwa tunga yo bizeno ndinga nzambi bokele ndinga nzambi bokele ungai budidi mutempelo luiza twakota o asitwa tunga yo bizeno ngetata kiweti vingile musadila nzambiaku asisatana kafwa ntoni musala salwe ngelongi kiweti vingile mulonga kangwaku asibasoba mavangu malanda tata kimbangu nge mama kiweti vingile mukaila nzambiaku asinza ya visavo vongeye mama mwilu mono jangani kajimono ya lukotesa ajibeno kaluzoleleko Afrika wizeno twatungayo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo bizeno Europa bizeno twatunga yo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo bizeno Amerika bizeno twatunga yo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo bizeno Lelina
Satana. Esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na Satana. Solo ekobikisa yo mikitisa okotombwama. Salamu salwa na pesi yo okokende liboso. Solo ekobikisa yo mikitisa okotombwama. Salamu salwa na pesi yo okokende liboso. Esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na Satana. Esika nyonso kokende panza sango na ngai na loyembo. Salila tata na yo wete ofongola bato oyo bakangama na Satana. Merci. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.